C'est vrai. Na ba voice na bango. Ti na telemi na yebo yeti na telemi na permis kitoko na kito boy pona na ba preuve. Donc oyo otaka fumwe na oya nango na zongisi. Asa camarade na yo te do ba ekiri na bino wana bozo sala kuna bobo denigra batu penza pa président Lombe to yela bino mabe. Responsable batu mo bate bien batu mo makamnyo so kitoko evanda vanda. Sko yebisanga bango bato bazolo bake biso toza bazo babangulu bakizeng to olobela ka la patrona bongo bango siko basala hanini ai ba pete siko yo mida zela nano omwene onde ngana na zaboy na pe manakini poto na ngao ngana suka reza Dubai mais tande na dégager sko yo soko zaka na poto so pas fruit d'ici so pe wapi na e ba te ozana bien te de un de oloba na lokwa mobali yo mida. Donc oloba non lokwa mobali ndenga non oloba na voix bana 20 abo 19 yo zana ngote aka Bretagne yo mida siko liko na ngoyo ke finga président nani Elombe ndeni na ndenga nini ya ngana lobaka so na bomi groupe na vie na groupe ngena ke se retrouver dans groupe président Elombe famille Bota bo consommer vraiment film na bina film mère parce que so tali kota président bo bokuna makambo elengeza kuna ozomona oke susu mupanzi ya papa ambiso Serge omona ke makambo elengeza kuna film mère ego pesa ba conseil belé donc biso to saka ba film mo ezo pesa mutu conseil ezo te ya mutu non que on sa film ra bolingo mutu fa e ba non valeur a mutu omoni belle vie e bi valeur a mutu atala te ke mutu ondetinga na ye na nzonzi sika atala te ke presque so sa ye na nzonzi sika do fona tie na film na ngate oni ba mbisa ndara place ma yechola. Et aussi, nous avons sunga biso parce qu'il y a un jour au coma batinaï. Donc, intérêt moi en katuana. Alors, tant qu'on a poussé n'est pas belle parce que la Monique a monté ma malamu. Aïbo yamba batu. S'abonner na yo, on consomme information et c'est il y a biso na bino 24 heures d'information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Tinkulu mutunkulu mwana mutu kaluta chara na rutu cha mama yake na parapara yepsi na bana do na bala mafuba kimongila mbondon crane. Mbisi abenga jamais likabu sans pourtant mwe kota katina ye bamema kamota makela bokileti no kito kimisa banyama karama pe ko tu fumba limisu batiko poso pilipili na tomate la travares moko mais jamais bête équipe moko c'est bien mon votre humble serviteur te Casper maestro mwana ba mama papa leki ya famille Bota toujours babi famille Bota ou rien Belvi Kandi ou rien Renate Indala il faut ou rien donc tumbuli Renate Indala il faut qu'on a teka super maestro moi ba mama na rozala wana o tumbeli Belvi Kandi la patronne na roya na moto gashina bundi makasi ba o finga ba o zo kende ba balonga ba teka maestro moi ba mama musala bozo pour na bino mais ça boye ba ke bozo pour la merci à nos abonnés na tout bon na biso partout dans le monde entier na ba différentes chaînes là je vois directement Mama Caroline Ikwa télévision je vois Jemima Ibele et télévision pourquoi pas la TV na Caroline Ikwa télévision pourquoi pas na Jemima Ibele télévision moi votre humble serviteur te Casper maestro moi na ba mama ba benga mikolo homme l'homme na plateau na zanga mokote na zabona artiste et comédien, il est pas un membre de la famille Bota, Abi famille Bota ou rien. Belvi Kandi ou rien. Donc il y a la banti valeur. À repenser par rapport à mettre tout son montant un parcours artistique na et puis pour nini a préféré à comme la famille Bota et puis ko finga ya papa na biso Faustin Elombe Sunkari ou aza koko nanga
parce que ngana za mwana Herman Kasso na za mwana Ifoku Renate papa Herman papa Elombe aza koko na ngai. Il faut respecter d'abord Moïkan, il faut respecter d'abord bâton de commandement, il faut respecter d'abord Baroba. Donc quand moi je tiens à remercier Baoto Balinga Rabiso, merci beaucoup na Joël de Wissa depuis Australie, pourquoi pas na Jemima Ibele, pourquoi pas na Clara Moutete la française depuis Paris, pourquoi pas na maman Anita Moutete des fois maman canadienne, Yepeaza famille Bota. Celui caméraman nanga exode des ensemble là fongolanga plateau nanga tant yo solana invité nanga yi na kombo ya Priska Asosa. Priska Asosa, ça va? Ouais, ça va. Tu vas bien? Kitoko ka ndenza ba obatela. Amoni famille Bota apparemment ba tout ba ra balinga ma net trop yo pe ba robenga yo maître Gims cité. Nandeli ba benga maître Gims. Ba benga maître Gims ne loko tom se simbiete. Ngai lo vandi non kitoko bo benga maître Gims ndeni. Véro Kinkouya depuis Australie, Priska Yé Ozo Panzantege par rapport à Marametali, Oscar Marie, tous les millionnaires en kilote. Et depuis Chine, à Kolandabi, on a temps réel. Un mot d'abord pour la chaîne tout et recevoir Priska Asosa. Bon, on a pas ici Bambo Tenanga la bâtiment sur Hollanda Biso. Bambo Tenanga la famille Asosa Mobimba. Donc, mais que vous avez branché, vous avez décidé au Priska Asosa TX. TX câble mère, donc maman présidente. Liko nango na les gars des chaînes to sendeni Des chaînes tu poses maman présidente na maman président mais le groupe mais oui tout cela ma selon na muzindo to beta non to banano parcours artistique ya Priska Asosa. Bon nga bandi théâtre na 2007 bandi théâtre pas président papa Kitunga na micho patika na théâtre za poto bandi théâtre pas na ye et puis na ko kata ba 2010 na PMI, après na ozongela ba 2013 na rénové Kikedi et pas président Kikedi que je salue. Donc na kolonga pas président Kikedi na 2020 na ce groupe nanga les triomphes d'Asosa. Donc na zape na fondation nanga fondation triomphe d'Asosa. Na sala depuis 2020 tu le 3 ans na les canaux numérica télévision ba chaîne Msakin numérica papa qui bambi chute dans les Kakuna, donc depuis na sala groupe dans les Américains et aussi na zasu na Biso TV, donc et pas DG Bruno. Pas DG Bruno, donc parcours na yo bandi théâtre en 2007 et pas président na Biso Kitunga Atika théâtre. En 2013 na pas Kikedi. Pas Kikedi na sali ba 2013 à 2020, donc on calcule 7 ans. C'est après 7 ans. 7 ans. Là, au Salenga, na sali yanga moko les triomphes d'Asosa. Donc, dans les cas samedi, 21h15, lundi 15h15, et aussi dans les cas Biso TV mardi, na 17h, rediffusion vendredi na 7h. Le programme, il y a les triomphes d'Asosa. Le programme, il y a les triomphes d'Asosa. Triomphe d'Asosa, na parcours artistique, na ni oyokuta nango déjà ya mabe. Tout bêtement du solo ya mabe, mauvais souvenir na parcours artistique na. Nous na théâtre Ezebele premièrement dans le bakake n'ensemble to linganité et aussi respect zate to yeba mikolo te to yeba balekité. Donc eloko nga na mona ka mauvais souvenir na nga yangwana ya makasi. Famille Bota bo consommer ndeko na bino ngaza possession na bwaka yo commentaire. Moi 25 commentaires na yo et l'année na bwaka yo. On a déjà défi. Fais commentaire, on a droit à dédicace. Merci beaucoup, Priska Asosa. Priska Asosa, nous avons dit que joua ou ebimisa Priska Asosa. Bon, banzonzi non tournement nzonzi mikolo ebele parce que té so bio esalanga pour le moment non na moni nzonzi esalinga te. Pour nzonzi so esali mutu ezara moi bapel ezokota batu boza reconnu batu ba benga bengo trop. Na za sérieux non pas pe vérité pour misu ba bombara ba oluko laksaka kinga non nga fona za clair. Mais oui, na nzonzi ba découvrir nga malembe parce que ezamba ba leader ebe ba bengisa nga pe. Président Georges te sali et aussi président Ernest Tumba, président moi belé ba bien sangai. Donc moi déjà minutes on peut prendre Luamba be otianga na film donc eza déjà fierté nanga ko bima nanga nyosu déjà ngwana. OK, merci pour na osa un peu reconnaissant pour reconnaître que nano bimi na yote lelo oyo oyina famille Bota. Nini epoussé yo nini e attiré yo oya na kati ya famille Bota sangana na famille Bota olobelaka maman Belvi Kandi la patronne comme il se doit.
Premièrement, famille Botabo Yambanga, je suis déjà là parmi vous. Et aussi, Nangena Lobaboy par rapport à Maman Bellevie. On y va, Mbisa Andara place Maïchola. Et aussi, Nzamba Sunga Biso parce qu'il y a un jour au coma Batunae. Donc, intérêt moi en Katouana. Alors, tant qu'on a poussé n'est pas Bellevie parce que la Monique a monté ma malamu. Aïbo Yamba Batu. Au moins, nous avons malam baye bake kolo bate mais tant sous longine car relaxa de muto azama be muto azama la. Le maman Bellevie la qui monte malamu. Yo lo bakute. C'est canaille. Attends ta avec le CPNA. Attends avec le CPNA maman na biso. Oui. Oh, ba on ba comme finga biso bino ba président ko komika ko landa batu bo lo be moninga bino ya yonde na ba lobeli yote. Ba lobela yote. Faut ba lobela yo ba to ko ba biso ba simbinga bo to vandi to lobela pena be vi kandila patron yo pe faut ba lobo pa ba sambinga lo ko biso défi. Faut pas lobela lo ko ba lobela to ndo benga biso bizengi to ndimi yango meto na sima bevi parce que là-bas il y a de bénéfices. Oh. Il y a de considération. C'est vrai. Mais oui. C'est que toi tu cherches dans la vie, ça a considération, à bénéfice, c'est ça. Oh, mais dans notre petit exemple là, Nzamba sunga biso poto komé, Nzamba azarazu alinga kute ba kumisa Satan akolekaye. Alors so biso peto vivre mo kilo, c'est faut que place on bi intérêt na ngaza. Na linga mobala otanga kimia, no ke mobala onyokola nga. Et le quoi na micho belle faza quoi mobile moi kitoko moi signor so préféré ko landa par rapport il y a intérêt sur ko lande li Bellevie kandi la patronne intérêt wana na lobela mutu so comprendre intérêt ngote ozongo na ba sens belé intérêt wana ezake mutu foye ba no valeur à mutu omoni Bellevie ebi valeur à mutu atala te ke mutu netinga na yena nzonzi sika atala te ke presque so sa yena nzonzi sika do fona tiena film na ngate soit fona solliciter te na bwaksa ba message na ye Bellevie o sala ngote de intérêt on a CP na Bellevie en wana. Vous comprenez? Ayebi ko yamba mutaza dans za mutema malamu aza gentil aza bien na mutu nyos tu oza ki akoya pembe na ta yeba na nzonzi to yamba mais ba misu baza bongo te. Ozo mo azo saboter yo azo mono inutile bablo mo bongo lo nga na CP na nga na Bellevie en wana. Merci beaucoup Priska Azo Panzanteke par rapport à Metali. Babi rendez-vous exactement le 30 juin, marche de santé, il y a groupe Renate Nda Ifoku, donc les Baouta sortie officielle au groupe Naye, marche le 30 juin, donc Moutou tout ça pour ça marcher ensemble. Donc tout ça on a c'est la bino pour les $10 à boire, à manger, shooting et puis moi concours moi par rapport à ça ma solo donc contactez toujours tes gars performants sur moi maman pour ça jamais décis Priska lelo oyo kota la président Elombe Faustin Sonkari oyo abimisi bana baboti bakoko baboti bakokololo surprise ya kota la ndeko moko président depuis okomaka film scénario mise en scène ya Maman Bellevie kandi na film mère yo moko esalo ndenge papa nyos tuna oya film mère na mona ngelo mabe na kati wana te baba aksaraso mo kelo mo défaut eza wana nyos to sami kitoko scénario casting nyos tu et sami kitoko ngasko no senga kana batu famille bota bo consommer vraiment film na bina film mère parce que so tali kota président bobo kuna makambo elengeza kuna ozo mona okesusu mupanzi ya papa ambiso Serge omona ke makambo elengeza kuna film mère ego pesa ba conseil belé donc biso to saka ba film mo ezo pesa mutu conseil ezo te ya mutu non que osa film ra bolingo osa film ra osona sona bango film na ba osa makele na makele bango kuna ko ya bango kuna bata ba choko bata bazanga ba olobi bata ba choko bata bazanga batai bo linga pe ko ganga boli ya tala famille bota bo kota na buzoba wana te bo sana tanku to ko za distraction te bolanda bango te po bomba za so to koti bango pe bakoti si sko biso ya biso za likolo po famille bota to zebele bata ba choko ngozulu bata ba choko baselni ya ba mi yebi na ba omoni ngande na zabo monde na zaza na kita no sa kita penako mo ngande na zabo papa zwanga no bien nanu en zwanga bien penza nazane lokwa ko banga ti pona minute to melaki to sito senini to lembi voilà et commission rote oh zela ko atalanga no pena bien pena na zana oboya zwanga pena na bien don ane loko onga no te na ane loko onga na onzeti o finga family boto finga bevinga no ya na kicho na o ya mutu nyoso ya mabenga no zongele no lakse ke ngana za sosa
siko botuna na kombo asosa ngwe laksini elakisi nini eza mo donc asosa botuna asosa mambo botuna boke kotuna asosa mambo so laksini parce que comment buzoba na baone so na muto ya Belleville boke bosali ba bêtise na bino bofongoli bino bakasa boye boloba mama nazana ba voice na bino mo téléphone OK eza ba preuve tangible ezali na ko tyango pesiko so binaka fwencha na te tellement mama pekisaka biso babiloko oyo to chatte mais soki baye nde soki baye bayebake nakoya nakoya mpona micho buzobeleki trop basala bafongola boye Belleville bosala boye Belleville nde nani pa bino donc soki boyebi ke kuna bozalaka na bajida bozalaka na banini awa mpe biso mpe bakomi na sosa na bango pilipili na tomate elataka varese moko mais jamais ebete équipe moko nzinzi apesi miso komona ebula azomona baimmeuble azomona baamer oka azomonaka salite na poubelle bavandaka batongaka na omamisi na bango c'est vrai nana bavoice na bango tinga na telemi na ye boye ntina telemi na ye na pemi kitoko na kiti boye mpona na bapreuve donc oyo otaka fue na oya nango nazongisi bino bokumisama yo do mona famille bote babimisi mutu atonga nani la patrona balobeke nani muchope anotonga yaya bapakola mafuta ntaba na elongi te balobaki bana bavoice nataka bote tomoni nga nde naza nataka eloto so kande senga na kolongwa pe perikio na eloko te nataka ta bote te metande na odégage naza kitoko do po moi ke na famille bota tozalaka basi kitoko bambinga mpona ozwa mwasi aboye kuna bwana temps temps makasi mwasi odégage okobimisa mbonga champagne ye mona ba bwana temps makasi alors oyo mekaka bokosanaka soko yena makona mikelo kwa bafimbu wana ngape na oyana mupende na nga munene yo la soki mwana muluba solo oboni ko batonga na bango kuna na ba voice na bango ako mekaka oya yanga na zawa na kicho ya pa moza na kande na kande ko popo ni ko leta bevi buzoba ernyo sobo po ni po beva peksa batu baloba non finga te po belvenga ko finga te la patron alinga ko loba loba te mais nga na bando so saka ba vérité na kicho so ba meki na ye do pona la savoir que toza pe na maboma moto ya sko ya ba responsable ya respect o comprendre ya responsable ya ba respect o ya na otala tampo betio kanyo ba couche ne longi ngasko na ebo chino maquillage te tambe bonanga na che loko te donc na obi miselongi ya bana 20 ans 22 à 23 ans siko tala maboko na tala ba boniko yaya nana saki yawa te omoni awa saki ezate ona sakani ezate sakani ti yawa ezate omoni nga nana saki te lokwa mbwa kiba ba wela o soki oyenga na ye oya komeka susu yaya bokonsome filme biso filmer filme mo kitoko esala biso ezozongisa mibali ezozongisa basi ezoteya bato ezoteya bafamille okosala mwana shwa te okosala mutu shwa te yaya eboniko Président, merci beaucoup. Priska Milano nous mamai. Bon consommer toujours film Nabino, Filmer, 4e épisode déjà, ils ont déjà na chaîne Nabiso, Belleville TV. Bobo sonate na Belinda TV, na Bella Kuna, na Candista. Tu as 2 chaînes, Candista na Belleville TV. Donc tous les chaînes ezara ya mutu moko. Et la production moko ya Bellard. Donc, quant à moi, je tiens à remercier Baoutou Balingarabiso. Merci beaucoup na Papa Kouloutou, Jerry Kobetox, pourquoi pas na Noko, Prince Luamba, porte-parole. Porte-parole, Bijou la reine, moi si Mbiji, moi si Nzambe. Pourquoi bajara baton bazara na dala siko bajara bato ozotanga. Responsable bato mo bate bien bato mo makamnyo so kitoko evanda vanda. Sko yebisanga bango bato bazolo bake biso toza bazoba bangulu bakizeng to olobela ka la patrona. Bango siko. Basala nini? Merci beaucoup. Priska Asosa lelo oyo, président Elombe Faustin Soukari Aza nga robenge koko parce que nga nazalaki mwana Herman Kasson naza koko koko aboti ba koko lolo donc surprise mais kotala ndeko moko na libanda ya mboka na biso to éviter ni na sala kuna à part kaka kokotsa mbongo YouTube na mutu ya Belleville kandi la patrona a su audacité ya kofinga président Elombe Faustin Soukari oyo biso to banga bâton de commandement nzeta baoba maître Elombe Faustin Soukari. Et t'as que yo, parce que yo est pas présent Elombe aux la coco. Qu'on se le dise. Au cours de mani pour na mida la Taylor. Ou azou de l'oba propos moro. Ils ont géré communauté na biso no théâtre. Ya moi on mida za mboka nyo. Na iba pété. Siko yo mida zela nano. Moi no onde ngana na zaboy.
na pe manakine poto na nga onga na suka reza Dubaï mais tande na dégager parce que yo soko za na poto so pas fruit d'ici so pe wapi na e baté ozana bien te de 1 de 2 oloba na lokwa mobali yo mida donc oloba na lokwa mobali ndenga na oloba na voix bana 20 abo 19 yo zana ngote déjà moi devant na kicho non zonga sous pe na zonga avec ba preuve téléphone nga o compagnie Apparemment, ça m'a comme oh bomba ko bango ebisa biso awa. Pardon, comme donc comprendre que à ça na émission tellement longtemps comme mida yango continue. Ya solo vous comprendre ngo pona kanda ba fingi président Lomé donc bato bo finga président Lomé asa massa na binoté asa président asa Moïka asa bâton de commandement et puis ana bana baboti ba koko baboti ba kokololo baboti ba koko soki ba koko nini donc surprise ça makasi de la raison les na TV oya kuna ba yotu ba finga président Elomé Faustin Sougari biso to ya wana rapoto répondre bino na limem nyonso to ko finga bino te parce que biso to finga raté merci beaucoup na Joy de Wissa depuis Australie pourquoi pas na Vero Kinkuya depuis Australie na maboko Ritishu depuis Australie Gaël Mbemba depuis Paris, petit nangai ya kimia ya kitoko, mona mwasi moko kabara na ye sabati ndaye. Tout comme nous sommes vers la fin ya émission na biso. Tout ça la au Hollande partout dans le monde entier. Ba ko retenir par rapport à émission. Ba retenir kaka ba consommer film na biso film mère. Le important dans le bara ya wana ne lo mso ba tsate nande lo ba kika soki yo yenga pe no ya na mafinga te. Parce que biso to ba intellectuel. Numéro de téléphone et puis mot de la fête au Gabon biso na dédicace. Plus 243 90 75 372 plus 243 90 75 372 WhatsApp nangangwa. OK. Na mtobo raté. Merci beaucoup ngapé na mtobo ali sous-souté et comme d'habitude et pelele on se rappelle pelele Pele. Sauna na rutu cha mama yake na para yepsi na bana dodo na balafu bakimongila important crime. Ba memaka motama kela bokilate no kito kimsa banyama. Kara mape ko to fumali mission batik ba poso pilipili na tomate la travailleuse moko mais jamais bête équipe moko. Ndinzi ba pesa miso ko mona bula zo mona ba immeuble zo mona ba amer o ka zo mona ka saleté na poubelle. Négliger mu kokoli ya manga o mo lengi bandisi ba olanda yango. Mu pepe mo na ka temelere ning sa makasa bat ba comprendre que mu pepe leki on a laissé comprendre. Ndeka tout le kilikole za na libakuté. Mais mo kolokuta na libanga na comprendre que likoleza na libaku mbisa benga ma jamais likabu sans pourtant mon ekotakati na ye. Merci beaucoup na maman Elvi Kandila patron na bo consommer film na bino filmer 4e épisode déjà ekotaki déjà bo consommer bo partager bo liker bo donc na bien to na posa ya ba vie wana to na posa ba commentaire wana to na posa ba like wana bo liker vraiment bo liker massivement bo kozala jamais décis donc merci beaucoup na Minkebi na sima caméra merci beaucoup na Nogo Prince Lomba papa Kulutu Jericho Betox moi na suka Jema Ibele Bijou la reine porte-parole. Là, tu comme une émission na suka. Et belele! Na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.